Ceux qui ont joué le Koutakan, to même on a une institution pour l'église qui est établie en France, en Belgique, partout dans en Europe. Ceux qui sont mal intentionnés, jouer le Koutakan, même on a une institution en France, mais l'église qui est en France. Tazareko Kende, qui vivra verra. Bango mutu bako sala yango, pote batinda awa na poto, tozwa yango balo ba mutu oya longo église. Voilà, eza rande mwana. Mais boko mona lettre oyo papa o chef de paroisse na biso ngana vraiment bela kate toza donc nya ukudu nambo donc to yoka na kate po bilembo na biso na ye eza très différent po nga a comme ça ennemi po na menacer déjà na bani mukono ko mono lisusu na ndako na ngai yebaka na ko kanga yo mosno ko koma veuve na lobango pete ke biso mbale na lobango inspecteur église azalaki moi sene azalaki ba témoin église bazalaki na lobaka ngoto ya ko bomba a lobana nga ni oni a na lobane ko mekaka te oyaka epa na ngai ni na moi ni na butu soki na moni yo yebaka yango yo na ndako nga na kangi yo pa na yo okufi. Tazareko Kende, qui vivra verra. Papa wana nga na yebela kate mbala liboso na te makona église na zongi na lota papa wana et comme habitude na lobela ye naza pe kaka nga moko te église à Lille batikala 10 personnes ba soki ba ye ba lota kaka les mêmes tata wana donc yende mutaza kimbangiste te mais biso to bana kimbango ya solo po bana kimbango ya solo ba kotisaka mais ba kimisaka te. Tazareko Kende, qui vivra verra. Muto bangisa mutu toza ko bundela lingomba oya papa batikela biso église kimbangiste appartient pas à ba famille moko soki ya ba besingombe non eza patrimoine ya ba noir nyo surtout donc biso to ko bundela l'église o tina suka. Tazareko Kende, qui vivra verra. Monena papa ba photo yango tango na monena papa mbali boso na monena papa simongi mon kiangani ngai yo na monena papa simongi mon kiangani na monena papa simongi mon kiangani. Tazareko Kende, qui vivra verra. Yango ya sima na tali yanga binzambe na kota mayo te mayo kangando aza na kati mayo donc omoni kimutu papa wa telema na porte ye mutu abandaki ko accompagner ngai papa wa telema na porte ye mutu abandaki ko accompagner ngai allez alobina non c'est normal mbali boso ko banga no mais romona kaka so koti na kati ya mai ero koti sa mutu ero robima o banga lisusu donc ero koti ka mutu mbala moko. La vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Tazareko Kende, qui vivra verra. Bandeko, nangai, j'espère que Binous Boza Malamu. Na vu lettre moko, enfin, et où tu n'as pas de minute, et où tu n'as pas de et où tu parais un simple individu, kaka, mais Torotanga yango. Bonjour. Ah, je crois que Norbert a bien lu solo à Mouké avant la côte na kasi ya lettre oyo. Tangu na kei na ye na kati na église kimbangiste malgré que tous dans la famille na kati ngai naza na Lille pas na Lille dans le 59 donc nazalaki na paroisse oyo ya awa ya Lille na komi wana ma femme kimbangiste sa mère kimbangiste donc bisope ngape na koti na kati ezalaki pona zwa baptême na kati na lipe ko banani bandelité na kati de komi ngai fona zwa baptême donc to bandi catéchisme bandi et koma kitango ya koyamba batu ba témoin nga bazali même maman Mouilou qui naza au courant makambongo diakala bon il est quand kala aza au courant pour aza au courant chef à paroisse o ya sali lettre lelo comme on est Albert Longi ngai banda na kota na kat l'église wana ngana ye ebela mukolo moko te ye moko ebitina ngana ye ebela mukolo moko te
to pesa na mbote mukolo moko te to solola mukolo moko te o nini ngana ye o pe balobaka Tom na Jerry. Donc ngana chef à paroisse monsieur Ali Albert wana e bela ata mukolo moko te ayebitina très très bien. Nous comptons les détails dans aussi. Ngai aboyi ko pesa nga baptême. Oh, depuis quand on a quatre églises va boya ko pesa votre baptême. Oh non, yo fo kende kaka nkamba. Ngai na force ko boye batina nini nga na kende kaka nkamba. Na ko betle bino ko pona nini ngai na kende kaka nkamba. Personnellement, nga na lobaka ngo clair et net. Tu vois, nga na za mutute oyo ya gauche à droite, je suis vraiment quelqu'un nenge bomona ngai, je suis clair sans tâche, donc na lobaka makambu na ngai za ya solo clair kaka. Nga na kenkamba na pona nini. Chef à paroisse na biso catéchisme leke komitango ko yamba batu ngai aboyi ko yamba ngai o ngai ye amonaka abikulaka azoka molimo donc apesi ba raison e belé o aza na misala mabenga oh ye misala mabaza ko banga susu muto misala mabe il fallait que toza la biso fallait que to sanga na to sala kopa toza la ta équipe moko po ye misala mabenga pe misala mabe mais toza ko yoka na te o ye po kenenkamba po ba peso kuna azo autorisation ya kozwa nini baptême nini ngape j'avais envie d'aller à Kinshasa na vraiment na kenaki kamba te pona maloba ya papa wana vraiment na kenaki kamba te pona maloba papa na pona ngaloba ko kozwa baptême te parce que mama reki na baka na ngelo ko moko lobi baptême ezali kaka baptême o tozwa na église o monongo kaka enfin na ndenge ya kimosuni to laksa batu ke voilà azu baptême akomi mwana biso ki mangisi mais Kimbangu apesa kane bana na ye baptême donc banda ku nakata libomu donc ngape na Kinshasa na Kinshasa bande ko ba mama ba tokene nkamba ngabi wow c'est ça ou bien tokende to Kimbangi pe makamito to sali to 844 biso na nkambe wo o koma pe to koma nkamba to koma ki butu donc to lali na porte libanda ku to nkamba po ngonga kokote kokaki na mteto tikali libanda to lali makambo pe na mona ika ko la libana moni makambo ko pas possible na bina ndeko mama biso ngabi kambo na est-ce que bino boya kango bon mona ka makambo ngana zo ko mona abini ngabi oh na moni makambo ko mais pas possible nkambo bino bo sakana kana ngo ezanze nzoka boy no kota na ba détail ya makambo tepo eza makambo mutunyo tuti asengela yeba yango et ça li pe aller ngonge koti ya ko kota to koti to ke pa ba responsable azala ki wana opo ba yebani na bato ba maki nga na kamba bato ka fami ba menga donc ba yebani na ba konti kuna ba bunde bo komi voilà bo kena bureau bon ba ke ba pesi biso ndako ko lala na kendolo to zupe chambre et comme pe to ke ndo kutana papa privilège zala ki muke parce que papa o alambela ka papa Gaston azali sous na kamba je crois que ba longola ki papa Gaston biso tozwa mwana ne atanga ka pana biso tozwa mwana na ya za biso bon bref ya makambo voilà donc to kuta na papa pe ba sa to kuta na papa ngana vraiment na kenda ka te pona kendo bana papa ke o ngai baboko pesa nga baptême loin donc na munoko na kutu makamona ebimate ebima kuta ta muketa ta mukolo moko na bana papa o nga baboko pesa nga baptême na nina comme non na loba ngota mukete to mona na papa ba photo yango tango na mona na papa mbali boso na mona na papa simongi monkangani ngai yeyo na mona na papa simongi monkangani na mona na papa simongi monkangani oyo na kati ya bureau ya papa simongi monkangani naza ko même na ba photo tozaki même na ndako vraiment ndako personnel ya papa simongi monkangani mais naza na ngote za na kati ya portable na c'est la direct voilà o bande ko maman bango voilà. Ba photo da kamo ebele pardon bolimbi c'est bon bref ba photo ebele c'est pas ça le problème donc nake na kutani na papa simongi monkangani mbote papa mbote atali ngai boni okomi ngai papa na komi ngako na bi na samu wana bon ngana yebi ete personnellement na mona ebo ete na musoni okomi ngabi na ko ngabi papa na komi abi c'est peli comment na yo ngabi pas merci et loko tuni ngai
et bimi na munoko ya papa Simon Kimbangu, notre chef spirituel. Alobi, oza kozela nini poko makimbangiste. Ngabi, ah, donc, encore papa alobi makamwana, ngabi na profiter, na bi papa, nde na boye, na zoki catéchisme, makamnyo tout, sengele ki na zo baptême, chef à paroisse alinga ki tenga na zo baptême. Oh, papa bi, hein? Ngabi po ngai, nga je dis, moi, nga papa, ngai na mona kana ngai, na zo molimo, papa, baloba ki kusongi na ye awa, nkamba, yo oko kanganga molimo. Papa bi, oh, molimo na ngai, moko na kanga yango susu. Wana, papa Simon Kimbangu. Ah, ba protocole, bazala ki na batunayibi, ba kombo susu te. Je crois que papa Albert, ye moko ko témoigner. Nkamba mute benga ye, po baloba na ye, pesa mwana wana tango azo kozonga. Enfin, bo yamba mwana wana tango azo kozonga na France. Ngate muna benga ki Albert, ou bena loba na ye. Bo yamba mwana wana. Babengi, bato nkamba, babengi, po kombo ekimi. Ba o bazaki toto wa papa, po papa bo benga nkamba, bo benga kuna po ba yamba mwana wana. C'est comme ça que ngai nazoki baptême na kati église ya Lille. Soki batinda ka bato wana te na nkamba, mais ngai pe ninga nazo baptême te. Et wuta ki pa chef spirituel na biso, papa Simon Kimbangu Kiangani. Tout na papa peut être mort solo là qui mon colongo mausolé vraiment je sais pas ce qui va travailler sur naïbi n'angate mais bah tu vas ah tu au sur mausolé te mikolo pour mausolé bah tu vas au côté lisusu te mais ngata to solo na papa de si papa la bi bon mais mai papa mbenza pote akota na kilongo na comme papa mbenza papa mbenza akita nanu na mai asokola sika ngana kenda ko sokola na mai ngaku na komi liboso mai yango ya sima na tali nga binzabe na kota mayo te mayo kangandwaza na kati mayo donc omoni ki mutu papa wa telema na porte ye mutu abandaki ko accompagner ngai papa wa telema na porte ye mutu abandaki ko accompagner ngai allez alobina non c'est normal mbali boso ko banga no me romona kaka soko koti na kati ya mai ero koti mutu ero robima o banga lisusu donc ero koti ka mutu mbala moko donc les deuxième fois que tu as la commune ko banga ya mo ekimi et ça mpene papa na lobaki na ngai na koti pe ya mutu na bimi ah ko banga sili obina koti pe ya mutu pe na omedi na bimi ozo mona makambu na kati soki ndenge nini na koti susu na bimi na ke na koti mozole ba mamoko pe de kota mozole papa alobi bozui chance que ba fongoli li papa na biso porte yango binu nyoto bo profiter bo kota na kati ya kilongo. Donc, bilembo na biso na bango ezali ndenge moko te. Donc, nakomi kimbangiste. Ndenge ngai nakomelaki kimbangiste. Lelo oyo na makambo oyo elekaki ya lukuta kano. Ngai nasaleli kongo video. Pe j'étais clair. Balobi po lettre bango bapesi et où et là quand on dit que beaucoup de gens sont en train de faire condamner papa Simon Kimbangu Kiangani parce que l'être révocation à Moutou au bien longola munalingomba faut euta nankamba donc papa te mutako sala ngoma il y a des responsables au ba l'équipe chef à paroisse na biso awa na grade bango mutu bako sala yango pote batinda awa na poto tozwa yango baloba mutu o ya longo église voilà et ça rende ngwana. Mais, bokomona, lettre oyo, papa o chef à paroisse na biso ngane vraiment bela kate toza donc nia ukudu nambo donc to yo kanakate po bilembo na biso na ye eza très différent po nga a comme ça ngene mi po na menacer déjà na bani mukono ko mono lisusu na ndako na ngai yebaka na ko kanga yo mosno ko koma veuve na lobango pete ke biso mbale na lobango inspecteur église azalaki moi c'est azalaki ba témoin église bazalaki na lobaka ngoto ya kobomba a loba na ni oni a na loba ne ko mekaka te oyaka epa na ngai ni na moi ni na butu soki na moni yo yebaka yango ke yo na ndako ngana kangio pa na yo okufi papa wana ngana yebela kate mbala liboso na te makona église na zongi na lota papa wana e comme habitude na lobela ye naza pe kaka nga moko te église à Lille batikala 10 personnes ba ceux qui ba ye ba l'autre kaka les mêmes tata wana donc
yende mutaza kimbangiste te mais biso to bana kimbangu ya solo po bana kimbangu ya solo bakotisaka mais bakimisaka te atindi lettre ngo bon bakomi ke enfin bakomi te ye akomi po euti pa na ye euti nkamba te akomi ke ngai na fingi chef spirituel ke ngai na fingi bambuta et na longo église pour na durée indéterminée donc na yebaki te ke CDI ezalaka na kati église ou bien CDD pour bakwa kolongola yango donc soki et outi nkamba te pardon moni yé mutazu décision Albert Longi je crois a eu décision à signer à tindelinga lettre pour na kolakisa ke makambu mingi za ko salama papa Simon qui manque ngani n'est pas au courant ou bien même ba responsable au bazan église sont pas au courant yango na toza ko dénoncer pour te batouana bangonde bazo babenga ka bakimbangi tour bayaka ko sala tour autre bakake ba papa na mo bakanga ka bangona kimnyala bana batikala o bayako lo bana papa diangenda to ko bundisa lingomba no bangwana bazana kati biso bitumba na biso esilitin lettre te mutu elongola ka mutu soki nini donc bon to tiango pembeni ya buzoba kutu ya kolandela ngote d'accord avant na lettre on a fongolo on campe ça ngana liboko na regretter na fongolo na moni benga ya nzambe Paul et une enveloppe moko anonyme bateka kombo na yeba kiti so na mona ke ba komi paroisse à Lille na linga avant zo na bête la mode maman di bon de mais ce n'est pas grave heureusement tout sera toujours bien préparé donc ngai papa Simon Kimbangu kianga na baki na ngana kota église kimbangiste to benga ke nzambe je crois que nzamba beta ka libakute pe nzamba zongela ka malobane simate je crois que nzamba lobaka yangwana e salamaka pe e salami e kokisami pe Ruben aza kimbangiste motu moko boye kaka aza chef à paroisse okuta aza ko boma église na kat na Lille o aza ko tambusa église na ndenge moko ya mabe batu bayaka bakimaka kaka pona papa na balota kaye ba moni eboy donc ye makamunyo to balota kaye to sala na bango lukutakano awa na Lille awa fait nezo babenga o lukutakano meto kutana ki photo bozo so babenga saki batu nyo to zalaki to participer ki na lobana eloko moko batu bazalaki na temanga mais yo comment batu nyo to balota kayo mais kenen kamba kendo ko loba papa Simon Kimbangu kianga ni papa naza ko comprendre te ngai ba mona kangai balota kangai banini po ezali lisusu normalité ezali lisusu normalité yo babanda ko loto ngana po papa na ngana ye bakate soki ngane to tambula ka monde moko soki ngane to tambula ka boye soki nini ezali vraiment biloko moko inacceptable ye faye bango ke azana pouvoir moko te petit mukile ko kufa ya ko komisa mutu kimbangiste ou bien ko longola mutu kimbangiste aza ni po papa Simon Kimbangu kianga ni te mutapona ke chef à paroisse batu bapona ke chef à paroisse batu bavai na Lille église soki nini bazwe ba comme chef à paroisse na musuni na molimo te poso na molimo tata wana jamais akoki kozwa ta poste moko na kati église kimbangiste po aza mutu ya misala ya mabe ya misala ya butu wana nga mutu na yebisi bino vérité nga na papa na ebela te to sololaka te to pesa na kambote te botu na epo na nini akoyebisa bino donc mutu abangisa mutu toza kobundela lingomba oyo ya papa batikela biso église kimbangiste appartient pas à la famille moko soki ya babesi ngombe non eza patrimoine ya ba noir nyo surtout donc biso to kobundela l'église tina suka to longwa te ezali bitumba na biso oyo bango baza kolinga ekokisama te ekokokisama po te ezali ndenge wana église oyo babanda kobundisa kutu nanu batongia nanu kutu baposer ata béton te mais si déjà babandi kobundisa yango epa ya bayini babandi déjà kobundisa église na faisons en forme donc ba soda o akimbango balukaka bazali na kati po bakobundela lingomba wana ti na suka na yango to yebi mission na biso pe pona nini batutaka biso to koma na kati ya kimbangi vous savez ngakutu avant tamoni o eza nini ya 2000 il y a 2018 il y a 2008 na banda déjà ko wana kutuko malgré ba tante banani bana ba kimbangis mais ngakutu na banda kutuko kipe à église kimbangis c'était mais na banda kutuko aider batu na quatre église kimbangis soki na l'accès no ba western réunion o ngai na sala kapona ko sunga bana bazana matadi même bana ku bazana est à République démocratique du Congo ya ba kimbangiste
Na muke muke $20, $30 naza kotinda. Bakoki ko témoigner ceux qui batali vidéo oyo. Je participe na amour na bolingo oyo fuma longo ate ya biso po c'est ça que eloko oyo bendaka ngai pe intéressant na église Kimbangis tangu na bandi ko yoka mateya ya papa Diangenda. E beninga etangu ngai na yeko kutana na pesa bino ja témoignage oyo. Na kutana na fuma longo ngai moko misu na misu. Wana na Lille mbala liboso. Esika nga na yeko monela papa papa Diangenda kuntima. Na yeko monela papa Diangenda kuntima na Tourcoing na telemi na rabis ya telemi na rabis mususu. Toza ko solola to sololi. Tango mundele moko kanisi peut-être nga nazobela soki liboma soki tango yeko sala kata lobisanga bu allez papa Diangenda alimwe. Nakendaka ninkamba nazalaka nikimbangiste. Na yeko kutana na mama Mwilu mwasa Kimbangu. Nazalaki ni Kimbangis, ni soki nazo baptême. Donc, ce n'est pas un titre Kimbangis, m'intéresse la question de la Kimbangis. Les bana Kimbangu bazali déjà choisi à libéla. Biso zoko bundela idéal moko bo oyo to bengete église Kimbangis to lobete zali civilisation. Bon, biso to wuti na civilisation moko ya mabe oyo même biso na passe. To lingi lisusu te to kwena kat na passe wana pote batu moko bo bala pakandai balabaka yo Diangenda to ko bundisa lingomba na yo. Pote ba ko pote bango ba linka biso to za la carte na passe mais to boyi passe wana nga personnellement na linga passe na boyi yango to za ko condamner ma baby sika nyonso zali ko buta et sika nyonso zali ma baby zali ko buta to zali ko condamner yango ko condamner ma baby to ko condamner yango pote oyo lelo papa Simon qui mon kiangani afinga maka mikolonyo te pa batu to mona ka ba nani ba mwana wa njili selezino batu ba nani ba zoko finga pa Simon ki monkangani papa Simon ki monkangani c'est normal que batu ba finga ye po baza ko bamba mabanga babamba ka mabanga ne loko ezali ya kotele donc ne loko ezali ya bien mais ndenge ni biso to kwa ko se défendre vis-à-vis ya batuana to ko ba mais chef na biso bino bozali ko finga. Ba bota ndenge biso tozali na bino to linga kabino malgré bo finga biso to lista kabino be col na biso ekota kabana bino bo hôpital na biso stone kabana bino donc toza ko défendre chef spirituel so na ba argument ezali lelo oyo ba tu songolo moko bazali likolo po baza ko bunda guerre moko bo o bango bayebi qui ne concerne même pas la famille ou les descendants de Kimbangu baza ko bunda guerre moko ezali qui déjà préparé na l'époque tango ba papa bazalaki na bomoi na bonzoto ya musuni po bazali na biso kaka na molimo donc batu moko boye baza wana bakoli lelo oyo bazwi ba poste moko boye bakomi kolinga vraiment posa na bango ezali baboto la lingomba wana elongwa na maboko ya famille santo posa na bango ezali ndengwa na balongwa Albert Longi en fait partie de ces gens là po baza bato abutu bakadi mpemba baza bato bazali normalité baza na programme na bango ya koboto la libota wana misala o ba papa na bango ba simbisa bango yango nozo komona ba mibeko koma ko bimana likolo vous savez popa e lingomba eninga nezali nini pote ba règlement et salama liboso faut ko respecter ba nini makambezali tango ba mbuta na ba noma ka ba mbuta soki pa ba nani ba nomi bon po lelo o papa simongi manke ngani na noma mutute nana noma mutute mutu batu ba noma mena ba corps ngana zala kabena papa zako ba nomé boy ngana sola kabena o sola kana papa zako ba nomé boy donc et salama ngwana papa Simon Kimbangu kiangani nanu anoma batute donc ba batu nyon surtout bozali komona naza ko lobala bino ezali ampeve bazali ba ponami ya papa Simon Kimbangu kiangani te yangwana papa Simon Kimbangu kiangani moye pa lobala bango eloko ezali nanu te po azana nuna posa te ke église ningana azana posa te ke église ningana mais tour na bango ezoya bango ne mutu bazali na ba CDD na kati na lingomba bientôt makambo ani to ko zwa fin boko mona bakobima po bango ne mutu bazako tina na bango bazako linga libote santo ezonga te po ba contrôler lingomba wana mais lingomba wana ezali ya bango te soki lingomba ezali ya bango balinga soki lingomba ezali ya bango balinga ki batikela bango misala mais batikela bango misala ta moko te batikela ka bana makila ya ba papa
po te batambusa lingomba wana batikelaka bambuto boza komona wana bango mutu baza kolinga ete ya solo libota wana ezongana te biso si to comprendre po tozali bana o toza bana ya molimo toyebi ete soki bana wana bazongi soki bana wana bazongani oyo ekosalama nano esalama te na mokili pasi oyo eza na kati ya eglise kimbangiste pasi oyo eza na kati ya mitema ya babana ya bapapa bango nyonso tu ndenge bazali wana pasi oyo eza na kati na motema na bango makila wana eza kokwea na Kongo tozali komona wana po bato basosola wana fo we bango po bato basosola pasi oyo bana wana baza nango na mitema eza kosopa makila na kati ya Kongo biso tozali bana oyo Fumwalongo alobaki ba véritable bana ya kimbangu ya Fumwalongo biso yeyo mabe epai na biso tozali lokola ebale to bomba mabe ko bomba mapa na biso te soki mabe ye ekobima to ko bwaka yango po tozana mission moko récite lelo oyo ya papa Simon Kimbangu kiangani ekozala victoire na biso ko sepela ya papa Simon Kimbangu kiangani ekozala ko sepela ya biso batu wana balingi ete papa Simon Kimbangu kiangani azo échec po bango bazwa moyen ya ko s'encapare ya kati na lingomba bazwa moyen ya ko kanga lingomba wana mais eloko moko babosa na kake lingomba wana ezali ya molimo e banda na molimo tipe suka mokili ke suka la kaka na molimo eloko batu mingi basosola kate yangwana po ezali promesse bapesaka papa Diangenda tokokota na lingomba na yo tokopanza tomoni na tango ya papa Dialungana baye kozongisile lingomba baye papa tozongisile lingomba tosuza lelo oyo bakoteli tango nini bakobimela tango nini mais faut tozala bato makanisi tomona ka makambo ezali koleka tokoloba oui te esika nzamba vandika esika ma règne esika ma désordre règne ka makasi bobeta kabiso ba histoire te tango Satan kuna likolo a se rebeller ba boaki désordre côté donc eza ko laksa et oyo le kaka likolo yango ezali ko sala masikoyo donc biso tozali bato oyo to vanda kana na ye moko kimbangu to vanda kana ye moko kimbangu to yebi ete mission ya Satan na tango oyo ezali nini yango toza ko telemela Satan na tango oyo po to lingi mabe na bango ekola te na kati ya civilisation oyo ekomema biso esika ya kitoko biso mission na biso ezali yango wana soki to bambuta baza komema biso na liwa baza komema biso na liwa eza komonana bakomona kuna mutu moko boya kutana kina président dos Santos bango kuna epesi bango ki jalousie yepe fo mutana mususu akende kokutana na Kabila mais papa na biso azali nzambe azana bezo kokutana na mutu te pona nini bokomi ko sala makambu o ezako laksake ezako bungisa na bunzambe na biso papa Simon Kimbangu kiangani il est plus que tous les chefs d'état réunis na mukilo tozako mona mais bambuta wana bakomi ko sala makambu na mosuni bakomona likambu boye bolinga te soki bozana ma eloko kokomela bokomela date on azo koloba na bino bako kombo la bino lokola biloko ya salité na kati na lingomba chance na ngwe ko za pe batu bako ya kolokota bino ata na pelte donc bako komba bino pe bo bwaka mi libana mbala moko bolinga te libota wana bomonaka ya kisolokele ya Dialungana ya papa Diangenda bolinga te ekozonga bomoko wana ezali ngakutu te mais ezali ndenge wana ba oyo balapaki soki bakotaki na ba monde na bango de ténèbres balobaki te libota wana ekozonga na te bozali na mino bato apamba boza na force moko te na pouvoir moko te papa Simon Kimbangu kiangani ye moko asekaka bino pote ye moko ayebi suite makambo ndenge ezoya bokanisi po bovandi pemene na papa Simon Kimbangu kiangani mais papa Simon Kimbangu kiangani atia bino na bascule ndenge bozalaka wana oyo omonaka ke bokangami na papa Simon Kimbangu kiangani bino bokokota lola bozali na kati ya bascule tangu ngo kokoka bokomona vrai face ya papa Simon Kimbangu kiangani bokoma makambo naza koloba na bino lelo
nana lakisi bino elongi na yete, nana lakisi bino fasi na yete, nana lakisi bino musala na yete. Tango akobima, aya koloba na, donc tango akozwa place na ye, bino batu bovandi sima, bino batu boza kosala makambo, boko pusa na pembeni ata mukete. Bino batu bofinga ka mutu boye, badiangene boye, bino batu bosepela ka na liwa ya bana ki solokele bakufa ki, donc sone kozwa bino, bino moko boko oko beba, boko donc boko yoka pasi. Boko yoka pasi. Zana ko banga moko te. Lettre on a zonga na tanya on a seki. Na seki. Na bi ni na molimo ozali, ni na ndako ya papa na biso ozali. Ozawana pona ko memela biso mabanga. Ozawana pona ko sala biso batinsani. Mais la maison ne vous appartient pas. Ndako akin toi disant donc ba to ka Albert Longi. Baza na place te. Po déjà baza bana bilakila mimabe banda na bokoko na bango. Donc au lettre ya sali, sope za ki piège ya sali ki essayer à mekanga plusieurs fois. Ayebi niveau na nga spiritualité na bakane toujours nga naza mwana 1000 ans de spiritualité. Pone loko wana fo atiango na mutu mais je crois qu'il a toujours du mal à comprendre. Assez pélément mutu ya kotianga bakal l'église à cause de la lisusu te. Crois-moi, même chez moi, ceux qui n'ont pas ma bonne délit pour nous déranger, on a dérangé, on a l'âme ou le sous-collègue. L'être, c'est rien du tout. Ceux qui n'ont dérangé, Mbout Albert Long. Ceux qui n'ont dérangé, n'a pas besoin de la pembe ni note, na distance, car on n'a pas besoin de pomber na boutou. Et ça, mi sala na biso bana nzambit. Na vandi vraiment ngai awa. Na fuka mi concentration, mais on a ndako no bana kima. Oya robert liboma ba oya ko koitu no hôpital batama boma po biso tozali bana ya kimbangu ya solo toza bana kimbangu ya solo tozali te bana kimbangu biso to bana kimbangu ya munoko kutu te ya mutema na biso ya ngono mona ka biso donc au préféré motikali maboko pamba ok ko sunga batu libanda po tezali misala o ba pesa biso pour pona ko laksa mutema ya kimbangu. Donc, ba petit satan moko boye, ba lingi ba bandako non. Donc, quand ba li système de bandako longo la batu église, mais comme il y a un chef paroisse moko boye, ba pona qui est nsoki nenge nini a commis pe lettre avec toute audace, soki nini ko lo bango kutu a commis lettre. Na lingi na kata ngome, na bino kata ngote, na zo ko placifier ngo. Yo ko zala note. Pon tata na biso ko longola yo mais na ko laksango bana na yo na botala ki ndoki ya papa na bino botala ki ndoki ya papa na no makamba na ko sala bana no ba ko tika bana bata soli wana fo ye baka yango pona ninga bena pasula na makamba non placifier yango po ekozala oyo ezali pona ngai ezali victoire moko pas possible okoyi ba yango te. Po misala na yo amabe esi ebimi. Kindoki na yo si déjà to yeba ki yango ma olakisi yango lisusu. Yonde mutu zali na kati ya ndako na biso, yonde mutu kokima. Biso to kima katin, po eza ndako na biso. Kokanisa te soki ba kindoki zaki grade na bino ke tishiko, batiki la ki bino tambo kola boko ko changer mais bozo ko kate. Bozo ko poussa na pembe na liwa, bolingo ko tika mabete. Donc, bon me karabana kimbangu te. Pour ce qu'on me kibana kimbangu kosuka. Okosuka ngo mabe vraiment mabe. Tuna ba mininga no bandokyo bazaka na Paris et tout monde na rabo. Même miso pamba batala ngate yo moko tala ngana miso te. Pour mis na biso bana kimbangu yo soko za misala mabe okora même pas ko fixer ngata 2 minutes. Pour il aksake to zali batu moko te. Voilà bande ko na ngai. Nzamba za na bino bitumba o esilité. Toko zongisa wana ezali fumalongo mutalobaki toko zongisa libota wana epe ekozonga biso pe
tozali kaka na makolo ya pasi moki mokiangani abwaka biso soki bato bakoya kosala balettre baloba abwaki biso ce n'est pas grave nous sommes d'accord ce n'est pas grave mais ye azali mama soso donc bana bakolande kaka donc ata akimi bana bakolande kaka na nsima ata akimi apesi moko tokolandi na nsima mpo toyebi te victoire ezali toza na victoire mpe toyebi ke tokoganye yango wana eza makambo fo boyeba yango nga kaka te nazoloba bana kimbangu ya papa diangenda batelemi nga nasengi bango bosambelaka kaka mpona libota wana mpo te kobonga na bango ekozala réussite na biso topuyaka mabe te mabe bomoni yango tout de suite bokondane yango bobwaki yango mosika po ezali kuna place pembeni na bino te papa diangenda déteste makambo buzo balingaki kutu babétise ata moke te tout de suite soki makambo ezalaki papa diangenda condamné akoloba non donc tolanda exemple wana mabe tokoki kobokola yango te tokoki kovandisa yango kati na biso te bomoni mabe bobwaki yango tout de suite bambuta wana obi soki tozwi lelo oyo fo toyeba makambo bambuta na basali fo botala sikoyo stratégie na bango bazolinga baboma église soki tozwi lukutakano wana tomemi yango na bainstitution awa mpo église kimbangisi eza établi na France na Belgique partout na bamboka o Europe soki bato baza mal intentionné bazwi lukutakano wana bamemi yango na bainstitution ya mboka oyo ya France mais église kimbangisi ekangi na France église kimbangisi ekangi na France eza koséparer bafamille ebiloko botalaka nano constitution ya bamboka oyo baeglise kimbangisi ezali implanté avant bosalaka balukutakano mino na balwa mosusu soki bato baye baza mal intentionné bon lukutakano no tozwa yango tomema yango na nzela juridique mais église kimbangisi awa ekangi donc faut réfléchir botika papa na biso Simon Kimbonkianga ni kimia botika ye kimia bandeko na ngai na tondi bino botondi kimia ezala nango na bino tobanga te tolobela makambo kimbangu tobundela makambo kimbangu eza makambo na biso toza na mission moko oyo toza nango bandeko na ngai boyeba ezali koyokisa Satana soni tokoyokisa ye ndenge nini donc tango yaza kolinga bebisa biso tobongisa donc tobunda makasi po te tozongisa biloko wana ndenge esengeli tozongisa donc balingi balongola bolingo kolongwa te ezali wana po ezali base fondation na biso yango wana ezali donc tokozala wana tolingi yango ekobeba te eza makambo na biso bapapa batikela yango babanda église oyo na bolingo po soki bolingo te balingi basala yango te bamonaki motu mwindu na pasi babi bon faut tosangisa motu mwindu tosala bango kintwaji tosangisa lisanga c'est ça bolingo alors soki bomoni bato baza kolinga babebisa point wana faut botelemilaka yango botikelaka bango tante oh soki grade nini faut kotelemila yango bango balobaka mwana moki akobeta mbunda mikolo babini donc bozwa yango siko na cadre wana ezali mission na biso pote lelo o soki église kimbangiste soki kintwaji ekwei biso nyonso tu tokofuta yango tozali témoin oyo eloko nganda ndobaka na bino toza boye na bomoi lobi tokozala na biso lisusu te mais boyebaka yango jugement ezali toza na bakonti ya korendre wana nalobaka na bino nzambe aza koyoka nga toza na compte ya korendre vaut mieux ozwa jugement na likambo oyo ya yo moko personnel kozwa jugement na likambo ya bato po koyeba koexplike yango te zwa jugement na likambo na yo nzambe yo mokolo wana okumbaki otokutu batiaki 90 yo okumi 110 mpo na nini okoyeba ndenge okoexplike yango nzambe nzambe nanga moni rendez-vous na linga nakutana na copine moko boye donc fallait soki nazalaki retard alinga kosalanga bakale nzambe papa ya bolingo akotala mwana mpe faute nete bolingo moto esalaki boye bon olimbisami na likambo oyebi ojustifie yango mais lelo oyo oyina mutu oyebi ete mpo kaka azali soki nini oyini ye mais ntango nzambe akotuna yo question mais oyini na nini
okomi kobeta munoko allez nzambe kolobana allez vaika dégage akobenga no allez kota na lifelo po oyebi nengo ko justifier yango te donc sala makambu ya yo moko po to yeba nengo ko justifier yango ko sala makambu te po te un groupe de personnes lobi nemno sala makambu boye po bango ne mutu baza ko bundisa libote e santo bango ne mutu bakangi papa Simon qui manque anga na otage bazui papa Simon qui mbango en otage mais bakanisi ke bakangi ye aza ko tala bango po ayebi ye moko ayebi papa Simon qui manque anga na zebi nenga za kamina ko seka na bino aza ko mona balukuta kano na bino atali aseki obi nzambe aza na nenge bele ya piège ka batu tango bino bozo kanisa yeke yaza ko saba te papa mazana biso azana biso makala moto na mutu na bino. Écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Qui vivra verra.